Mbote na bandeko pe balandi nyonso bayebanso balandaka biso na vide public mbote ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu ya solo bandeko toye kokutana lisusu ndenge bomesono to mesana kosolola masolo etali la République démocratique du Congo ya solo bandeko bomoni na loboko na ngai ya mwasi ezali bongo Pasteur Mukuna na loboko ya mobali tozali bongo na l'homme du moment Pasteur Kabundi Walesa ya solo bandeko bato mibale boyebi ke bazali ba pasteur a minene na mboka na biso mboka ya Congo kasi na ngongo toza koyebisa bino bazali koyokana te ezali etumba munene bango mibale ndenge ba diaspora balobaka likambo ba taliban en tout cas esenga kaka Amerika ya kokota yango kasi ya solo bandeko na ngonga oyo boyebi ke l'homme du moment Pasteur Kabundi Walesa ye auté kosala prophétie ya monene asili kosala alobi ke président Félix Tshisekedi Tshilombo akosala 2 ans te bako assassiner ye kasi aluka ye pote ya solo aza na makambo ebele oyo Nzambe a révélé kati na ye pote ya solo aleka na kobikisa président Félix na tentative oyo ekoki koyela ye mpona assassinat na ye kasi ya solo bandeko Pasteur Mukuna azali ko contredire yango alobi ke jeune frère na ye Kabundi Walesa akoki koloba makambo te pamba te ye kala mingi te na makambo tali ministère ya Nzambe yango alobi ke ye moko Pasteur Mukuna azali koloba prophétie kasi ya solo bandeko ngai ndeko na bino Kongo alenga nazali kokamwa pamba te Pasteur Mukuna azali exemplaire te boyebi ke azali moto bambeba afinga meme bato ya diaspora afinga bato meme basali ya Nzambe na ye bato basalaka mpa na ye bandimi na ye omona azali koloba ke ye akoki kopambola bango te ye akende kopambola bango ye nde nani kasi bongo bandimi bayaka na eglize mpo na nani bandimi bayaka na eglize mpo yo pasteur opambola bango mpo yo ozali na don ya mapamboli Nzambe apesi don epai na yo yo nde kopambola bandimi na yo me ye aboya alobi ke bandimi ye aza na eloko te ya kosala boyebi ke Pasteur Mukuna na bachaîne ya minene ya batelevizio ya baeuropéen balakisa meme baimage oyo mwana moko ya moke ayaka na bureau na ye mpo azalaki malade bayaki na mama na ye mpo te ya solo azwa traitement mwana wana esengaki $200 $100 to $200 mpo abika kasi Pasteur Mukuna boya kopesa mwana wana mbongo mwana wana kufa nani ayebi yango te bandeko Pasteur Mukuna azali na bambeba ebele diaspora nyonso yebi bambeba ya Pasteur Mukuna lelo alobi ye nde moto azali prophète azali na baprophétie ya minene mboka na biso mboka ya Kongo ezali kokenda kao Pasteur Mukuna exemple nini yo kolakisa epai ya bandimi na yo meme epai na biso bato oza na diaspora ezali mawa mingi bandeko na ngai Pasteur Mukuna alobi Pasteur Walesa atika makambo azali koloba pamba te ekomema ye na danger bandeko toyebi te danger nini yango moni bandeko nga ndeko na bino mowumbo na bino Kongo alenga na ye pote ya solo tomeka na kolobela mpe likambo oyo po tokoki kolekisa yango boye te l'homme du moment Kabundi Walesa boyebi ete bandeko nde tolobaka moto na moto azali na ngonga na ye kasi ya solo Pasteur Mukuna yo na leki na yo likambo nini boza kowelela yo na ye bozali kosalela mosala ya Yesu kasi mpo na nini bokende kobunda mpo na nini bokende kowelela ye mpe aza na droit ya prophétie koma ye azala na droit te bandeko na ngai yango toye mpo totelemela likambo oyo ekosukela bango mibale ndenge nini pamba te boyebi ke biso bakongolais etumba soki ezali na lider na bino ekotaka ti epai ya bandimi alo bandimi ya Pasteur Mukuna bango mpe bazali kotelema mpona kolobaka ya solo Pasteur Walesa azali na droit ya koloba makambo wana te bandeko mpe bandimi ya l'homme du moment Kabundi Walesa bango mpe bazali kotelema kolobaka ya solo Kabundi Walesa ye alobaka makambo ya solo ezali makambo ya vérité il faut président Félix akeba pamba te likambo oyo ekoki mpe kosalama
pamba te tolandaki Martin Fayulu ye pa alekaki na TV5 alobaki ke président Félix bapesi kaka 2 ans tokotala soki akokoka kosilisa yango. Bandeko makambo oyo toyebi te kosukela biso ndenge nde na mboka ya Congo. Le deux leader bazali kobunda na ndenge akosakana te bandeko ekosuka ndenge nini ndenge ka diaspora abengaka bakasaye bataliban. Alors boyebi ke président Félix azali kasayen et les deux pasteurs mpe bazali bakasayen kasi ya solo bandeko etumba ezali ya monene bino mo bomoni pasteur mokona ndenge ka afongoli munoko ndenge mpe kaka alobaka kote koloba ya sakani te na mafinga epai ezali mawa mingi bandeko ezali pasi na bato mibale basali ya nzambe minene na mboka ya Congo kasi ya solo nani azali koloba verite nani azali na baprofesi ya solo bopesa biso biyano na bakommentaire na bino eske kosuka ndenge nini na likambo oyo ya profesi ya l'homme du moment pasteur Kabundi Walesa oyo ya alobi ke président Félix akeba na 2 ans wa ekozala somo mpo na ye bandeko nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo alenga nayelaki bino ka masolo oyo ya moke pote ya solo tokabola yango tomona bakommentaire na bino ekozala mpena malamu bandeko mpe oyo bazali baproche ya bapasteur oyo babenga ngai babenga biso na vie du public numéro na biso ozala affiche wana pote ya so baya koéclaircir biso mpenza malamu ezali nini bitumba oyo ezali mpenza nini pamba te vraiment toza komiyeba te ekoleka ndenge nini eske ekosila na kimia to ekokontinue kaka nde toza komona deja ke bakomi kobwaka na mabanga makambo ebele boyebi ke bato na Kabundi Walesa mpe bakisaka mokuna makasi mpona batentative ebele ela l'homme du moment Kabundi Walesa balobi ke mokuna azali dedans na bamakambo wana. En tout cas merci mingi Diago Walesa nayebi ke tokoluka mpe bandeko oyo bazali baproche ya Kabundi Walesa mpo te toyamba bango bameka koklaircir biso ezala ya mokuna parce mokuna bobenga biso mpo boyebisa biso mpona nini bato mibale basali ya nzambe minene bazali kowelelaka likambo ya profesi. Eske profesi toyebi ke mfumuki mbangu oyo asala baprofesi ya solo esalama na mboka ya Congo ye akenda na ye profete na biso ya Congo ya monene oyo biso nde toyebi mfumuki mbangu oyo aloba makambo mpo na Congo mpe esalama papa di angenda bato ya ndenge na ndenge kasi ya solo lelo tozomona bapaster na biso mpe bazali koloba makambo eske makambo bango balobaka esalamaka to esalamaka te ya solo bandeko bopesa biso biyano eske bapaster makambo balobaka ekosalama to esalamaka to esalamaka te ya solo bandeko botikala na kimia nzambe apambola bino bana na nzambe nyonso ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumuki mbangu botikala malamu tokutane bongo nde mbala ya nsima tozozela bakommentaire na bino matondo mingi ingeta Sinanu koyekola te